Deuden Safalobaka, je pense qu'il y a des analystes politiques de Deuden Safalobaka. Ils ont un juriste, mon côté professeur, mon côté bangonne sur base corrompu. Non, non. Nazo ça y est, c'est son point de vue. C'est ok. Bah ça, le monde film, moi, il y a Bouzoba. Le monde va faire moi. Donc, bah tu n'y as pas le monde va faire moi. Mais l'église a investi à tâte. Et il faut travailler. Savoir nombreux que vous êtes sur www.botestv.com, comme disons toujours un site différent. Un site différent, tout ça là, différemment que les autres. Et je pense que vous découvrez sur Noël tant elle périodiste à des moments où vous avez Kala avec son émission Beau Dialogue. Beau Dialogue, quand on reçoit pour vous des grands. C'est-à-dire grand dans le sens qu'il y a réflexion, il y a bateau, il y a fait révolter. Sur tout le plan. Et si vous le constatez, je ne suis pas seul. Nazana Langana Binga que les patriarches, parce qu'à cette époque, Nazala comme moi, j'ai quitté Ngiri, venir à Banda, la terre municipale pour la Rolanda. Papa Oyavandi Ao, Papa Deningon. Je ne peux pas le présenter juste dans le PC Mbote pour déjà boire un SMO. Ngaye Noël tant na séminaire recherche ya kulukela bino papa de ningonde o bomona kana États-Unis surtout bino bana États-Unis bolanda biso partout na Chili na globaliser na tcheka kana continent ya Amérique donc bozawana papa Denis pa yaka pe wana na kepese bonjour papa Denis. Bonjour frère Noël. Papa Denis esengweza o mopanzi na ngai parce que c'est partagé en tout cas. Parce que omoni bakolo ebele ba sanorgeya trop. Obengi Sazelici, Obengi, oh, allez écouter une unité. Mais chez vous, au moins, c'est le contraire. Et quel est votre secret? L'humilité. On a réussi par la grâce. Je crois que c'est une grâce et nous sommes que simplement nous avons utilisé pour nous accompagner et parler aux hommes et pour le peuple. Je ne vois pas pourquoi nous sommes orgueilleux. Paul a dit, Cathy, tout ce que tu as reçu de moi, il partageait de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ce n'est que Dieu. Rien. Et comme ma paille n'a pas sauté tu es pas en train de paiement, ni ce côté-là. Ma colonne, tout ce que nous balais, ma beaucoup me balais, j'ai la vie, ce n'est que la grâce de Dieu. Est-ce que papa Denis, vous avez la vie, l'humilité, mais aujourd'hui, vous avez un bac à doyen. Tant au monde ba ndeko oyo naloba peut na terme moko normal ba jeune o bazobima bana o bazobima esaka ka mpona bango te aka grâce nkolo tant ba bazo ko sa norgueil yo ko luba romani ni na ba jeune to bana na yo bon na zoto na encore d'abord pona bandeko de ba o mebele papa tant na biso ba kimi ba ko vana l'église ba ma bandate les talents étaient beaucoup plus exhibés, étaient beaucoup plus utilisé dans l'église, c'était pas dans l'Ibanda. Mais ce que nous avons belé dans l'Ibanda, que le nom de Dieu soit loué et élevé. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu, pour me belé. Pour Bible et la raison de nous et là, quand nous avons actuellement, c'est que les musiciens qui ont connu au Sassimanabiso, ils ont tendance maintenant à garder l'aspect artistique. Ils sont beaucoup plus artistes que serviteurs de Dieu. Je ne veux pas parler de chrétiens, mais de serviteurs de Dieu. Ils sont vraiment beaucoup plus artistes. Comme ça, l'aspect artistique que l'aspect service. Donc, je suis allé bien, Lilo, excusez, permettre de citer, parce qu'il faut paraphraser Penanayo. Le nom de la musique, c'est rythme wenge, rythme zaïko, rythme de kokofi, de kowira. Il y a un peu de couture la musique chrétienne. Il y a un besoin de terme profane, existe. Mais il y a un peu de musique qui se défend dans le terme profane. Moi, je me pose des questions. Il y a la musique profane, il y a la musique chrétienne. Bon, par rapport à la Genèse, il y a Makambo. Et Bandi, c'est côté Banda, Banda, étape contemporaine, Banda, période Moko, et Banda, Kala. C'est un terme qui est scientifique, un terme artistique, pardon, scientifique. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait deux musiques. Il y avait la musique sacrée et la musique profane. Même par rapport au roi, la musique que le roi acceptait
imposée au peuple, c'était la musique sacrée. Toute personne qui faisait la musique qui était au contraire de la musique qui est dite sacrée était appelée profane. Donc toute musique qui ne glorifiait pas tout ce qui était sacré était appelée la musique profane. Et pendant tant qu'on a ce que nous avons la musique profane, il y a des fois même qu'au Boma. Pourquoi? Parce que pour la loi, ils étaient pour la bourse à la sorcellerie. Donc par rapport à Tanguana, il faut dire que c'est très très important de comprendre que le terme profane ne vient pas des chrétiens, mais c'est un terme qui est scientifique. Il y a une musique profane, toute musique qui est contre les valeurs morales est appelée la musique profane, parce qu'ils ont profané ma valeur morale. Toute musique qui est spirituelle, qui est religieuse, est appelée musique religieuse, qui n'a pas rien à voir, qui n'a vraiment rien à voir avec la musique chrétienne, parce que la musique chrétienne, c'est Christ qui est au centre. Toute musique religieuse n'est pas musique chrétienne. La musique chrétienne, il n'y a que Christ, 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 seulement Jésus. Christ. Mais Papa Denis, aujourd'hui, quand vous êtes en train de voir les rythmes profanes, écoutez un rythme chrétien. Bon, en fait, il faut dire que il est vrai que quand on parle profane, c'est par rapport d'abord à texte. Voilà. Mais c'est plus loin encore, on a encore rejoindre eux, parce qu'en dehors des textes, il y a la vision, le beat, tenez par exemple, quand David s'est présenté devant Saoul, il ne chantait pas, il jouait simplement la harpe. Et le mauvais esprit qui était sur Saoul partait. Cela veut dire quoi? En dehors des textes que nous faisons, en dehors de ces mélodies que nous faisons, il y a quelque chose qui couvre ce que nous faisons. Oyo, babenga ango, biso biango, l'onction, biango présence en Zambé, gloire en Zambé. Mais la musique à l'autre côté, c'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de Lucifer, de Satan. Il y a que Dieu et le diable. De ce que ça en Zambé, il y a Zaboul. Innocence et ça l'a été. Ça veut dire quoi? Musique profane, et même abattu le bébé. Musique en Zambé, même abattu la présence en Zambé. Papa Denis, tu as appelé dans Mozindo pour nous parce que Noël, tant Ayambi, un grand compositeur, un bon répertoire à donc tu as menangina olobi et loko mokumna et ça la moins confusion makasi biso batu ya mokili oui bipem fumukimba oui. Est-ce que parler de lui c'est le fétichisme? Donc, je n'ai pas de commentaires à faire à tort ou à raison par rapport à ça. Je me réserve. Merci beaucoup, Papa Denis. Nabi oncle Diang moti ma maman Ariette Lolia. Boane kaka bataille moko ya na yo fort à lever. So j'avais Papa Denis. En tout cas, yebisi kaka bo banapenda na nzembo wana. Olongola ngana. Ah bon. Parce que pena lunga pena boumbo. Oh, ezala ki Kenya tezi na lunga pena na boumbo. Olongola ngana bombu ngana kokili susute kondima kozonga na bombu ya satana. Olongola ngana bombu ngana kokili susute kondima kozonga na bombu ya satana. Yesu kolona ngai yo ekimelo na ngai, Yesu nkolo na ngai, yo molobeli na ngai, Yesu nkolo na ngai, yo mobateli na ngai, Yesu nkolo na ngai, yo mobuneli na ngai, Yesu. Yeah. Nini ekokambola ngai na bolingo na yo Yesu, bapasi to minyoko ekoki mokete kozanga to malali nakangami na yo yaya. Nani ekomotola ngai na maboko na yo yaya, simbanga bomba ngai yo libanga na ngai, mabwaka ngai bachola ngai nakotika yo te Yesu. Merci beaucoup.
beaucoup. Je pense que oncle Diang partout on a souka na dossier. Partout on a souka oncle Diang babua kanga souki babatinda la souki wapi. Nakotika yote donc oncle Diang moni papa de Ningonde yeyo. Hein donc yo peut nous lobaki kenzi bon je pense que on satisfait. Mais papa Denis peut à peine un problème mais bello pas quand on continue qu'à la trotter pour 40 ans qu'à la mingi tao. Donc bon c'est pour la kana ba erva ba tout temps ou ba ka vivre tant ba profit disons. Mais na bon moi il va pas jouer en groupe. Donc est-ce que papa Denis na composition. Je pense que pour son baga te na somba de. Ils ont un frère moi lo babo on a venu dans tanga Bible. Na tanga Bible nzamba inspiré ngana salinzi. Mais kaka nzimbo lobeki na tanga Bible nzamba inspiré ngana makomi na ye mais alobi atangi ba loge mususu. Nanzema bien nzambe Atanga biki y inspiration ya so bakanze mbote. Mais biki réponse au pesingai. Na bino que frère moko pe aloba ngo pe que non c'est l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire atangi makomi ankolo. Nzamba révéler nzembo mais tango nzembo ko bima boy atangi lisusu ba kombo batu mususu. Au Bible le bi soit aux ala froid soit aux ala chaud. Soit aux ala tiède je te vomirai. Quelqu'un qui vit dans la tièdeur le colmon côté le colmon côté. Mais pour toi, vomir les lots, papa Denis. Azafo. Azana succès pour les cailloux. Azafo. Qu'est-ce que tu appelles succès? Azana succès pour les cailloux. Non. Partout on passe, il y a des chansons sur Bétatine dans ma boîte. La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner toute la terre finalement perdre sa vie. Et ces musiques chrétiennes sont là pour le succès? Non. Là, c'est mal parti. La musique chrétienne, tout ça là pour le succès. Loin de là. Nous avons la musique chrétienne pour le succès. Mutango abandi mabe ayebine nzambe te to sala ka musique na biso pour celle comme to mama comme Yesu et pour évangéliser pour yes nous sommes que des biso de bana ezaka punda oh Yesu a utilisé donc pour amatali ko la côte na Jérusalem le papa dit la chose est non ngano succès ngaku nazati na succès te nazati na succès te pour États-Unis ngana koma ongana kendaka ba France na kendaka ba Allemagne na kendaka ba Belgique na kendaka ba Espagne na kendaka ba Canada na kendaka tanga surtout na émission sila tena tamba comme bele bandaka na kende Lubumbashi na kende ba Kongo na kende Kimpese Kibentele Luzizila Matadi Boma Mwanda partout Bolobo na kende te succès te musala papa. Moi je ne sers jamais ce n'est pour le succès. Oh bon ngate de ngaza so na zumi micro na zukita na oyemba naza so onate Yesu na Yesu na kiaka pona kumisa komba Yesu baba banzem na omona ndeza kana mutu abiso nzimna ngapikisa makangula maki ngamonde na zo ngo nzambe kaka na force kate dem zo force ko oza disque dire nanga oza la côté de mes côtes oasuki mbunzu ya solo nanga oasuki liso ya mutu nanga ngai na force na ngate ebimaka ezobima sont dans la prière et obima na sala ja musique chrétienne pour le succès ce qu'on papa dit mutu alinga sema musique à côté musique chrétienne pour le succès a bosimba kisi à côté science tozongi le place on moni bino boza moni attention on c'est pas un problème là moni papa ya ndako aidika bana na ye yodo kwa lokola papa ya musique chrétienne na RDC quand on parle de grands bazo mona bino gloire à Dieu na c'est pas na réponse au bengi papa le biso grand quand on parle de papa quand on parle de grand pour ce bengi grand on peut pas bien un grand frère parce que yo frère le quand on parle de papa pourquoi babengo pe grand confusion totale il y a tellement dans ça que papa Denis c'est Dieu qui élève de toute façon c'est Dieu qui élève même ce que papa Denis pour yo c'est que na yo eza osomba kanzembo c'est-à-dire tout cool. La Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. Le Seigneur m'a donné une vision. Le Seigneur m'a appelé dans son œuvre. C'est à lui de me donner la matière. C'est lui qui me donne la matière. Et chacun sait que le Seigneur dit pour que son peuple soit béni, soit exhorté, édifié et amené devant sa présence. Je ne peux pas donner secret na yo. Je ne peux pas donner secret na yo. Et belé ba oui mami kolo na mo zindo na yo. Mais hôtel à muta soloka. Moi je me pose des questions mais ni nzambo. Nzambo mais ma biso pas directement na. Non c'est vraiment mo tanga banzembo te. Quand tu dis tu te rends dans zindo na yo, aux autres mo kombo mo boy, comme aux autres kombo. Et nzembo nzembo mutu.
ningi mala mukolo ngana te nalingi kaka papa Denis nangi nalobaki bato toyembaka eza kantiko toyembaka ya lokola tozwaka mpe nzembo na yo toyembi ekotisa biso na moziekota biso na nzembo otangela ningaki mingi koloba mali mpona ye na etikinga mbo moke engako tolwedelanga atanga nga naza lokola o papa na ninga excellence makasi yango biso tolobaka bote steve un site différent c'est dire on peut pas faire des choses pas comme tout le monde mais nabikaka ndenge toyembaka nzembo na d'autres gens parce que tointerpreta banzembo nyonso na litonga moto azoyemba na mozindo na mai ntango oyemba nzembo wana était bien composé mais moto akozoyemba na mozindo ye moto asoloka siko papa Denis yo siko na nzembo na yo secret mpe nde ezalaka mpe na nini ke eyalaka okendaka ndako ya soloka ovandaka place mo bokolisi mandefu okomi soki ndenge nini sekeno mpena ya composition banzembo na yo nga nasobama avant na répondre yo papa yemba ta nzembo mosusu nzembo ozoyemba nazoinsiste kaka yemba ta nzembo mosusu to par exemple bon akete église yawe na bibele yawe sanjolama yawe na boboto moto azoyemba ngo to moto azoyemba ngo naza na ba tu parles de qui papa Denis mituniza ma réponse yawe na bike mutu wana un pasteur chantre aoyemba banzembo ya papa Denis mais ya mutu asoloka mais à travers la chanson de papa Denis il avait composé sans que akendata na ba maison wana na bike sekeno za nini okendaka ndako ya soloka pour attirer attention ya bato sekeno penani na compétition kolisaka mandefu toni non ngala za ngolu commentaire osala te soki moto akolisa mandefu ye mo ayebi nde basoki na nzambe je n'ai rien à voir avec mandefu na ye mpo ngaza mandefu te na ye na mandefu mabe na fina mpo nazala toujours jeune moi j'aime pas les mandefu donc nga mandefu naboyaki mpe nga mpe naye naboyanaki mokolo po mission eza na molai damo nzambe ningaka te nakoma mokolo mpe nga mpe naboyaki mokolo donc par rapport à ça je dirais que nzembo yanga ne c'est la parole de Dieu yamoni ke payen mpe akosimane bible mise profane mpe akosimane bible sorcier mpe akosimane bible yesu aopekisa te donc bato kutu nzambe aobenga bayapani na ye bato wana nde na ntango bakombo bato asoloka nzambe eza biso na bango bandoki bayaka église boyaka église bandoki boyaka église bato asala science occulte boyaka église to wana mposala bino boya mais ntango moko eza bakuta na vrai pardon bakuta na vrai onction bakuta na vrai gloire ndenge Paul alongwa aolongwa na mboko nini akende kokende persécuter ba chrétien akutani na gloire na lumière celui qui est la lumière du monde akutani na nzela pa bamba na mbele nebe bango ba ka na église comme ezali bakutana pe mukona nzamba osala j'ai pas dit akutana vrai pour nzambe atisa biso walingi fait tant de manière de notre par la grâce de nango une église mongwe dans la campagne quelque part juste en montant quand je suis arrivé j'ai réalisé que la personne qui m'a invité Azam Tomisa Mabe a été toge le papa a toge tant qu'il était dans la voiture on était dans le tukananga les sénateurs m'ont montré que mon toge c'est quoi yawa et c'est comme Mabe kende donc ma mission était ce jour-là na mutuana namba to ba sa porte na quelque personne ba ikona ba otamisa mabe parce que à part ngai mise na ngamoto moko mise na ngai biki maman na ebi asala bakisi garçon na ebi apesa to kisa basi mais ye asa ni pemeni ya muto qui se dit c'est peut-être de Dieu j'ai vite compris que nzamba ngaki asunga na pas au molimu so taibsenga na comprendre que c'est que tout ça c'est bien qu'est-ce que j'avais fait na ça yekona pour nopepse misana mango ngana ndi mateke au sala misala mabenga na komisika wana non la Bible dit que les termes de Gagnon toujours le Bible dit que tous les lots foulera les plats de nos pieds les seigneurs de la possession n'est que ce qui est en celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde et si kanga za amli mabe osate ato za ba kisa ndenge nini limbisanga et si kanga na za quand je si kanga na za na même Christ misano ebeba ça dit quoi biso zo banga bango te bango ne ba banga biso bon on va inviter biso omoni soko za na Yesu asolo za pena na Yesu okene milliers nyonso ba solo lote ba ko solo lote la Bible dit te feront la guerre te vaincront point to kene ba moka ba bisika mingi na kende na za presque moi bisika mingi o premier monsieur chrétien na kutana na opposition na kutana nini esika mona gloire nzambe kitana dimension moko to kolinga te sala misama beno soko bengisi ba o ya nzambe penza basala misena obebe on ba bengisi ba nzambe penza te ba bengisi ba mso ya distraction ba o sala msala wana cela veut dire quoi
soki mutu asala musala nzambe asima biloko wana liloba nzambe eza nango liloba nzambe eya problème te mais tôt ou tard la bible dit que nyonso ebombama emona polele ekomona polele po nzambe biso toyebi yo utilisé kombo na ye bible bitapesa gloire pa mutu te arevese yo arevese yo ata lelo osali une année 10 ans 20 ans 30 ans il y aura un jour la bible dit qu'il fait grâce apesa bato temps po te babona mitema na bango baame oyo ya nzambe ya biso bana nzambe toyeba esika nini tookende toyeba nani toofréquente toyeba basali oyo toza peme na bango po te de pere ke ntango soki aza memeno na lola amamino na bisika mabe topona bisika oyo nzambe aza ya solo esika mpe molimo santo atémoigna par rapport a serviteur wana de pere ke baconfusion ekoti mingi kati na makambo oyo koloba parole de connaissance eza nango yo te nzambe tapesi koloba prophétie eza nango yo te nzambe tapesi en quoi yo leki bamosusu papa Denis kosimba guitare na yo na baeglise ebele balela onction oyo bamisu batangi nsima ya miso lelo eza na moko ya bana baleki na yo aza leki atom sumbuma pasteur que je salue en passant le soir un peu guitare bato mpe baleli baza mpe ebele la réserve de l'éternel ba Moïse mbi lelo mpe baosala ferita musique oyo bino bozali mpe bozaka kati lelo ntango omonaka bango même faisabilité na bino bakolo oloba nini je sais que dit gloire à Dieu d'abord par rapport mon génération et c'est ma biso parce que c'est ma biso ça ba lemo loto ba o alemo loto esimana ai sima penza mingi sima mingi penza papa Denis ntango bina mingi elobini defa lemo to penza sima mingi penza mais babenga ye père d'adoration un adorateur papa Denis c'est wana kao bozala liso te ngati siko na sala wat mona ke ngono samsanza ndeba vitanga na église na ministère siko na ndenge omoni succès to lobelaki ya mwana ale moloto akei succès ya nyama mama Marie Misamu succès ya nyama papa Denis vous d'abord na musique chrétienne succès ya nyama ça raté succès ya nyama quand tu parles de la bête c'est le diable bah ça c'est ça le diable ya nyawala ba terme ya nyama mais monsieur ce papa ezali ba so lo ba kamenga lo papa yo mozo mifunda pourquoi parce que si ça nyama ça raté les succès c'est Dieu qui donne le papa Denis na orchestre non apporter parole te wana na orchestre naza parmi batel bosso musique chrétienne bazana ba orchestre oh papa Charles Mumbayo bien il n'a jamais banda mkiti asuksangina atika aux orchestre te kotala aide comme biscotela papa Denis aza omoni babaka muto aza sir na ye sir na été molimo santo acha maloba de lo wana yebi lo wana za na connaissance na ma musique chrétienne na bi ma musique chrétienne ou la bible la musique ya bible de o me manga sika lo mususu na muto ma makambo za vrete pour ngai esamata mokolo mote par la grâce de Dieu ceux qui na za na tous 30 40 musiciens sont à l'école ba Denis Ngonde lekaki wana pour ngai za Denis Ngonde ma mission est différente na ba mission nyoso ko ambonga na biso na ba mission nyoso monde entier quand moi je passe au bibe ndeko be Denis lekaki ba kwa musana ye eloko bani singai o chepe na mutu babenga père et adoration o chepe na mutu musika ale moluto asa musika ko musika benga c'est que papa Denis a poussé natanga les secondes mutu Charles Mumbayo Charles Mumbayo c'est le grand frère par rapport à succès à son succès bosso nanga et aza kulutu et baza bato yo père son âme d'ailleurs on a connu parce que ngata sala bom nanga ya fait que des premiers bom na sana orchestre ya orchestre ya nini ya église deuxième bom na saki na groupe nanga moko elikenanga. La première personne, la chanson la personne qui m'avait aidé papa pour mon album mona a filmé kinga na bureau nae nzembo alléluia nkolo a filmé gratuitement. Je me souviens ezaki na bureau nae et c'est avec cette chanson na saki promotion l'émission ça va choisir tant wana na RTNC yaki na la voix d'Isaïe couple Bouloba asaso musika na yo donc bon ezana deux choses. Il y a le bosso,
D'abord, tout ça, mon quartier, maman Toumba, sa femme, a sa sœur à quartier. À sa quartier, il y a eu quoi ma tongue, et dit à Ekobala, maman, il sera maman, bien. Alors, ça m'a dit goma. Mais moi, qui goma, non, qui n'a pas moi, mon quai. Ah, c'est que bango, baya liboso na yo. Te bango par rapport succès, oh, il y a collègue à penser, liboso nanga, et bando, il m'a liboso nanga. Ah, ok. Ah, peut-être comment il tient ba umbili ngwala. Na yeba na mom ke liboso na bango tita bomba ye ba kubenga. Ah, ba misaka lango, ba bosa ne na lisusu. Atoma lo ko fa mwana je pense. Ah, aza mwana. Mwana penza mwana. Yena ale molote na mtaza penza mwana. Bomba. Mami bai. Papa Deni. Le baba ben avec grand frère bango na bondi mana. Papa Deni moni no le tanto ya mutu atala maka partout na monde tina chini. Soko tuni bango papa Deni abando sala musique chrétienne na ja 16 ans 17 ans. Na bande musique chrétienne en 1978 hein 78. Non, c'est trop lourd. 78. Ah tuna bango tanga ba seko web seko ba za bana. Ke wana kutungana na bota mite 70. Obota mnute. Wana na bota mite. Na yako découvrir papa Deni na banonenkel. Ah dona oboto. Na mandefu sana obota. Papa Deni, te ko manja na journaliste te babi faut okuta na sko na grand papa Deni sko na ba geno ba le to ko yo ko parce que répertoire. Dimisa on le bam ke vérité au pot, on a posé 40 ans. Événement na to ko kende okoluba on a otiko penata parce que eza pour pas fausser histoire. Sko papa Deni. Babi tant autour ba 40 ans. Photo tango alelo parce que ba ko déformer. Moi je le sais naebi ki ba ko déformer. Ba déformer? Ba déformer quoi? Ba déformer. Ba déformer nini? Le thème, le message, le spirituel. Tout de suite, tu as un texte. On s'est martelé tout dans mon texte. Na boya okota sko texte alelo. Bon papa Deni texte ya lelo. Ya nzimbo nzambe. Na texte ya lobi o ya bino. Différence c'est ça. Bon, na comme mon que le monsieur chrétien a tendance à devenir beaucoup plus poète qu'adorateur. Et donc papa le tout papa komi. Est-ce que ça m'a bien? Pour ça la poète et la musique nzambe. Poésie et influence ensemble, beaucoup influencer, beaucoup séduire. La poésie est faite pour séduire, pour élever. Dans la poésie, il y a le mensonge, on dit des choses pour élever la personne à qui tu adresses ta poésie. Même si la personne n'a pas cette qualité, tu peux le dire par rapport à l'esprit à flatterie. Tu vois le corbeau et les renards. Le corbeau et les renards, maître corbeau c'est un arbre. Prêcher et pêcher, fromage, il y a lobby, renard lobby, fromage de quoi d'influencer papa. On nous a influencé de Malouba. Nous avons influencé dans mon thème en disant la vérité. Quand tu dis que yon de bon moinanga, yon de bon moinanga. Pour le tensan, vous avez baguette dans la bête à la drum. Pour baguette, pour que les sons puissent sortir, tu dois utiliser la baguette, soit les baguettes. Et ton béton, un mot baguette au boucana. Donc nous avons la baguette. On a limité ça. Limité. Nous avons les lunettes nanga. Tes lunettes, elles m'ont balata na moi. Na buto wala de net mon bébé bisa et entre temps net solo na buto pour de net fo no lango donc on limiter les choses donc mamuto lo ba pour nzambe total to yeba un constat papa Deni tango lo balkambo na texte lelo moi j'aime le balou je suis mo Congo mena linga balou ngaba musique na bango za na richesse moko na mboka na biso eza richesse moko mélodique o ba folklore mingi za na lelo à votre époque nabi kozaka kati le polingo kolate ozana parce que mission ya bosa les ébélés à votre époque batuba luenza mena kikongo la langue était aux années déversée pour la messa kikongo lingala na chiluba français le komikaka français anglais oh god yango ndeki bonzambe bon la langue n'influence pas Dieu. Mais aujourd'hui, apparemment, il comme le goût là, hein? Et comme le goût là, pour influencer, le goût là, sur le anglais, tu chantes, sur le français, c'est comme ça, apparemment, tu es limité. Non, tu peux adorer le Seigneur en anglais, sans adorer en anglais, c'est pas un problème. Tu peux louer en anglais, c'est pas un problème. Quand à l'ensemble, tu chantes des chansons en anglais pendant que nous sommes en train de louer Dieu. Nous sommes en train de louer Dieu. C'est toi qui nous amène dans la louange. Nous ne connaissons pas l'anglais. Ce n'est même pas la peine de regarder l'anglais. Pendant que 80%
Il y a des gens qui sont en anglais, c'est pas la peine. Mais les lots chantent, parce que même qu'on prêcher, et comme il y a une langue qui influence, on va utiliser Kawan. Non, non, non. L'anglais n'a rien à voir avec l'onction, ni le français. La langue, c'est des langues qui sont et quand l'adorateur se transmettre le message. Quand il y a l'esprit, comme le roi se fait un sacrificateur, c'est toi que le Seigneur va utiliser pour plus beau tenir côté devant le trône. Mais éviter ceux qui ont 78, on a 70 quelques. Nous avons Mankolo, Kumi, Sama. Éviter ceux qui ont eu. Ah, 98, on a un Nazali. 95, 95, on a un Nazali. Ima 95. Ima octobre 95, non, août 95. On a un Nazali. Kolo, Kumi, Sama. Namaso salelingai na pesa na yoni. Voilà bien pensé ça sans souvenir. D'abord sans zizani, tout ça tout ça puis confusion ça nzamba sulikate. TV za la kamonga. Na lingana sisa no attitude oyo. Mais lo kana ko luba pa bandeko ba Holanda biso, bo dialogue ez émission oyo écoute ça kabino na mozindo ya ba sujet. Na biso to tritaka. Papa Denis bomu na plateau wa c'est un bon papa. Papa nani. Même aux ana yoka comme Christ te mais soko nzamba toucha kababi il fait grâce à qui il veut. Papa Denis ko boya auto refusé auto. Au moins tout le monde a grand prêtre, tout la bino ba télévision, tout le monde a grand prêtre, ozo ilamba ozo melamba 100,000, ozo leka na TV là c'est rien. Tika elembo. À travers le sambo ya Papa Denis et comme memelope ba bien mususu. Oyebite nini yazo sala. Alors moi, ce que je peux vous demander, bino ba grand prêtre. Pour nga linga nango benga bino ba grand prêtre ete. Bino ba grand prêtre. Papa Denis yeo. Atako tu lelo kenda kuna mboka mikili ampoto kuna au changement d'identité. Mais souviens-toi, banzembo na édifié biso. Studio yango yo, beaucoup découvrir yango na caméra ya Romeo bis elenge bis et ceux qui payent ba numéro na PC bolo ki pe bo benga. Beaucoup s'appelle Kakaye. Ngapé Nazara Nangaye un Mukongo qui se respecte. Je sais comment respecter la chose d'autrui. Donc, tout ça, pour na toujours ko tombola musala yaba musicien na biso. Pour bango pe ceux qui biso tozate. Bango pe bazalate. Ceux bango pe bazate biso tozalate. Talaka moi à cette époque j'étais un gamin, mais Papa Denis le lona âge ceux qui yaba train quelque na kutani na c'est vraiment un plaisir, mais bino ba boza na makoki. Bon, mais ma discours, on a tenté, Agolia Mabonza, Agolia, Papa Denis Alobina Bino à 5 a utilisé ta verset. Il sait qu'à travers ces chansons, à émerger Abisso, bon, on a droit à sonner Papa Denis. Nabike, Nzembo, et puis Nzembo, Oyo, Nzembo, Wane Salasik, c'est ma casse. Nabite Romeo Bissoumana, bon, Papa Denis, Beta Nzembo, et ma Kombona yo Yesu Kombona nguya Kombona yo Masia Kombona elonga Kombona yo Yesu Kombona nguya Kombona yo Masia Papa Denis, pardon. On est sur mon obédience. On a des génériques. Ah, des génériques. C'est quoi? On a des génériques. Il y a des makala. Il y a des makala. Il y a des makala. Ouais, je ne pas poser un artiste complet. C'est quoi? Nzembo wana oncle Diangi. Motema maman Ariette Loli. Yependa na kangami. Na bomono do na sengi ngolo na yo kati na bomo inanga na kangami na pasi onde mobikisi nanga se mola loboko na yo longolanga ina pasi ekimelo nanga ye yo Yesu
likoli na ngai yo Yesu nkolo na bomoi na ngai molili eye olele ezilie amitiki epai na yo nkolo yo Nzambe 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 batelaka bana na yo soko yo obateli elo ngai ezali. Merci beaucoup Papa Denis, on a désannoncé, mais question de Masuka, mot de la fin d'ailleurs, comment tu l'as trouvé, Botes TV, et au lobby Nabiso Penini, Nathalie Kolo passé, d'abord, puis mon co-présentateur, Osama Moussa Zambage, sans sentiment, tu poses des questions. Merci. Vraiment, avec ce que nous avons dit, je ne peux pas répondre à la question. Je vais pour me tenir par rapport à la question. Lorsqu'on a dit que sagesse, par rapport à la mission, pour découvrir moto soka yebi we bana kayebi soka yebi te bana kayebi te de mission na yeko ya pa mati faut ça moto yebi nde oleka po yemo baza oyeba papa no yemo yebi donc je vous encourage c'est na bino ni na mineke musika ça m'a pomba. OK, merci. Na biso ba Congo te ba pe matondo. Biso le ba to fia que pomba la OK, fia OK ouais. J'étais quelque part en tout cas, merci, faut comprendre que j'étais avec Papa Denis Ngonde. C'est un papa pour toi, c'est un papa qui nous a bien réussi. Hein, franchement, rien à commenter, rien à dire. Et je pense que Bolandi est mon artiste à présenter dans le lobby sans polémique. Mais nous devons savoir que photo respecter ma valeur nabiso. Papa m'a koufaki, m'a couronné héros national, mais na c'est qu'ils ont un impact. Dis-moi papa Lutumba c'est bon. Et na lingabe papa Denis. Mais peut-être dans le gouvernement, il y a pas trop de processus, il y a élection. Sans polémique, c'est Noël, tant elle périodiste dès le moment, Eric Tinoun, au Moni. N'a changé ma couleur, n'a changé ma couleur. Donc, Nzambe, papa Denis, à l'objet en 20. Parce que la sagesse, c'est vraiment notre passion, l'intelligence, yango. La sagesse, c'est la katina biso. Le big manager Ado Panzo. Papa Denis a l'objet déjà que non. Na boaka ba Congo ba basunga ngana ki apporte ndongala na Allemagne au CP. Mama Papa Martin Ndongala na personne côté apporte ndongala. Maman Denise Kumbu. Merci. Maman Florence Bando, hein, la famille de Kerr et ça au Mopanzi na biso donc ba papa Denis pe ko sala pe bien assistance na yo. Adolphe Mpanzu mfumo wa Congo mwana mfumo kimbango makambo mo lukakande yango. N'était-ce Katanga Monique Mukazi. Donc docteur Kiapouai na Regina Monique Mukazi na Toronto. Ngapena bike jour na ya kuna na papa Denis to mona to luka bino dioso to dame fort donc avec sa prière donc il ça le samba ko vivre. Donc nazala pena les sont représentés bino émission le beau dialogue na ndenge penda boluka kinga me bomoni ngai. Et ceux qui peuvent, c'est plus comme on a un ça merci et pas à Roméo Biselenge et pas à Omo ya papa Denis Bouene il y a une simba avec réalisation il y a Botes TV donc il y a une manipulation donc beau PCP merci et quant à moi je vous dis bye et si vous avez besoin de suggestion il y a ba critique il y a ni papa Denis PC numéro na il y a biso pesa pe wana bo critiquer parce qu'il y a muté ça avancement ya mutu ya mokil. Donc quant à moi je vous dis bye, restez toujours connectés, scotchés sur www.botestv.com.